ni pe moi 10 minutes. Mais ndé naza siko bo lokwa na meli po na ebeke no ya. Lokwa na meli bimela mela. Na ko bo mo pina na mbetu na tiki yo kaka. Te obo manga te to obo mana. Yoga na explique yo. Mi bala ya makata mike. Mi bala makata mike botala ngai. Soko zali kata mukie papa ko fungola mwasi makolo te ko panze makolo te po monoko efungama. Vous comprenez? Si bae makolo okangama. Na opeso position moko wana penda position ne ratate. Oh. Mama e. Boluka kama kambwe. Lisa kama tibile makambu. Nakange makolo papa. Na mitanda mi papa. Donc bana poto to bana ngono be poto la sabi no ndenge yo zalela. Poto kolongola bilamba. O baluki ka. O lali na ninga ya vertical. Te na buita la ngasi. Voilà. Si vous avez ma colonne, l'équipe s'en va. Boye? Nous sommes tous les balais. Nous sommes tous les balais. T'es zonga boui, vous êtes zonga là. C'est la zonga bien pensa. Il faut quoi? Lisa comment? Bon. Pour ça c'est quoi le micro naïf ça? Bon moni boy. Asa okanga makolo panzanité. Siko yo a oza les penda, oza les okoma. Soka comité, o bendie lisusu pemeni pendo, bendie pemeni. Donc awa boy, esili. Donc atoza likata mukie, oza les na biso aussi bati elenge sila. Atache inti obimate. Vous comprenez? Mama langaye makambu veut dire que lui so kongone makambu boluka kabilengi te ya ngoyo bomona na kata liso kongo en tout cas papa pesi ya bata makata mikie sko ya bino pona biki yo likata munene te ngapena une explication omoni likata nanga za naturel voilà. Siko sona lingi epusa ne koma logo ya bato balinga makate koma minene makasi ezana biloko mo boye babenga ngoni bino bato ya français bele ba stimulant ba stimulant moko ko mela e vimbisio likata logo za likata munene siko ye muta likata munene na ko kota libola mukete za passe pas diverger moi aussi siko ngane na likata mukeboy atoza vierge na ko siba atoza dévierger na ko sibo atobota bana 30 na ko siba siko yene ngazana faluka kama moi sur bo munene possible te eza élastique yo biteke nzoto so basa élastique obi nzoto na biso basa libolo za élastique libolo zo kakao ezo kaka bien sûr zo kaka mais élastique kasi libolo so ezoki centimètre sili mais ngana zo biso ke soki libolo ezoki neti yaza muta ya likata munene akutani na yo mwaso za bakunza tanga zo siba likata bakunza nyoso zo tuta na zoki esili yo zo ka moto yepa zo ka moto lengi ngoke ke moto wana re la kitoko yo pena po no moto la kitoko moto la kitoko yango na yebisa biso basi tango yebi ke oke ko siba na mobali na yo bila mobo yo kyango otiki ba poile belé makunza nga benga zamba skozo yoka okinde baloba nazo expliquer bango ponga na mobali bana na bota matina kombo musala nga na ebilo kwa ko sibeza te tika boye na mibali nyoso to bana bana monde mobali nyoso bana monde so eza mbalo aleki nga seke tokokani nga na oyebiso ya solo siko wazande na tembe na ninga siko kosiba nde basi batu te poso na bina siba basi batu ba mabali ekufa kosiba eza nini kosiba eza don eza don tema adazwa ka don siba te yango mona zwa problème ebele nga siko nzamba pesa nga don siba en tout cas siko pona osiba bien yango na yaki kana expliquer batu makata mike po bazaki desi na yokaki puis ve na moponga na tala liso Congo TV puis ve na moko expliquer ngai non, t'as la site moko boy balobe ben wana site Romeo site Romeo cordon na biso Romeo na lukaye nazwa moi rendez-vous na ya usolo la masolo donc bato na yela ki penanga na nga likata mnene na le bata makata mikie po bazala l'aise base sentir à l'aise base tranquille en tout cas
bata makata mikie bomoni ke bozui mwa kimia parce que nga pena na silika na likata mukie mais bozui kimia bayeli bino solution ya bino bata makata mikie ya kosiba basi dans solution nena bisi bango ke soki azo siba mwasi apanza kaye makolo te soko panzi mwasi azali bo munene makolo esilo fungoli porte siko Baka mingi makolo akokanga. Donc moi ça makolo akokanga comme ça bord ezala ya kofungwa mate. Siko pona bango batu ba makata mikie. Kosiba ezaka na position ka moko la kisi bango to ba position ezebele. Ba position ebele, ba position ezebele. Nengo lobi prochaine émission to sala ngo 100 bilamba. Voilà. To sala ngo 100 bilamba pona bango. Mais bango ba comprendre nini? Tango to sala émission na bino boye, YouTube atalaka. Vous comprenez? Pour te faire ça, facilité nyon surtout. Et c'est ngaranine. Et c'est ngara ba benga ba tuna ba. Moi si ma boye ba bengio Chloé le gros numéro ezala ba bengio et ça la facile qu'expliquer bango en dehors YouTube pour YouTube akanga bilo mususu. Yango mona to la mo ba réserve surtout ça ba bilo ko na ba YouTube. OK. Et ça non te na banga ko si ba yopo ko si ba penanga ina ko si ba nga pena place mo yo mo ka so lingi spectacle. On a na posa spectacle na swele kana terrain yo. Donc nga peneza la accord yangana mwasi na tout na bi mama on a posé na si beau combien de minutes o te na posa pena aussi banga 10 minutes ça va combien de coups na solo na mwasi bon vous comprenez na ko aussi beau pe coup moko kaka mais na sala 1 heure de temps en tout cas vous comprenez na ko aussi beau siko na 1 heure de temps na si bio na saita musu na saita na betata mo 7 coups et ça la différence wana ya ko solo la non moi ça ko biso ngabna na ebisa mwasi so mwasi za ngana ebisi na mama ndenga na zabo nenzamba